Alors, peuple Israël, Babantu, Bana ya Bayituel est là. Et Zalingai, moi, Nabino, Elder Miguel Pedro, Oyo Nzambe, Abenga, Wuta, 3 ans. Nalingi Gopé Sabino, ba explication na biloko Oyo, comment na Bible. Pour na batu belé, ba quoi que ce soit la Bible était. Ce que bino bokomitu na pa nini mwana muke aoko ko so la Bible ezali pona nazali na don ya bakoko na biso na mona pe Nzambe abenganga na ebi ennemi na mona ka demonde kambebele ezana makambo ebele na Bible oyo ekomama na kati bato comment on a la confusion. C'est que pour la Bible est très facile. Na komeka ko pesa ba explication ya makambo muke na koka makambo koloba makambo nyonso te mais na komeka ko pesa bino moins introduction na makambo oyo ezalaka na makambo oyo ezali ko ya na Yohane 8:32 bakoma que ezali vérité muto eko comme sabino bosembo vérité muto ezali eloko oyo ezozanga awa na mokili pona bato na mokili bakoka koyeba te soki vérité ezali nini bon yango wana ngai nakopesa bino explication ke vérité ezali kaka ye moko Nzambe ye moko apesa vérité na mwana na ye Yahoshua oyo biso tobengaka Yesu biso ba Israélien tozali bana ya Yesu Yesu azali roi na biso elingi kolakisa ke chaque fois ntango biso tozali kozwa révélation ntango tomona mwinda o babengi biso balongoli babikisi biso ezalaka chaque fois ye moko Yesu Nzambe jamais tomona ye jamais pe tokoyeba makambo na ye Nzambe na biso ezali Yesu moto azali mokonzi na biso ya peuple Israël pona kokata kuna makambo oyo elekaki na kala ezalaki ke biso ba Israélien tozalaki koyoka te makambo Nzambe alingaki mpona biso kasi ngai sikoyo naoya koyebisa bino nini oyo ezalaki mabe contre papa oyo biso tosalaki mabe contre papa na biso il faut toyeba nini tosalaki mabe pona na liboso tobongisa yango ezali très nécessaire koyeba moto ezali nécessaire information moto ezali très important bon na ye pona Esaú na Ishmael Esaú na Ishmael bazali bandeko na biso ndenge ekomama na Romains 6:13 ke mokolo il faut asalala leki Esaú azali ndeko na biso oyo Nzambe acha likolo na biso po na biso tozalaki koyoka te Ismaël na Esaú eza bango nde moto lelo bazo représenter mokili oyo biso tozali makolo Esaú azali mutu na apocryphe bakoma na deuxième Esdras 6 na 9
que Esaú azali suka ya mokili, Jacob azali mokili oyo ekoya sima. Biso babenga biso bana ya Jacob, ba Israélien bobo sanango te. Ezali très nécessaire koyeba bango. Batu oyo ba boma biso, ba bantu, ba negro, bango pe il faut bakufa na ndenge wana. Batu wana oyo bazwaki biso comme esclave, bango moko il faut bakende bakoma baumbu. Et comment na koyebisa ba sekele 13:10 bien beaucoup ko tango na Bible ya anglais. Na kopesa bino sikoyo verse pona boyeba pona nini ezali boye. Biso ndenge tozalaka boye, Nzambe apona biso wuta ebandeli. Wuta ebandeli Nzambe apesa biso ba commandement na ye. Ebanda na Saul ti ekiyaki kosuka na roi Salomon. Tozalaki na pouvoir. Na ba série wana oyo yaki après ba païn mutu bazwaki mukili. Ba païn kobanda na Nebuchadnezzar ti lelo ba romain o sende ya mukie Amérique oyo lelo bisoto epai bisoto komi. Biblia mutu ezali kopesa biso histoire na biso oyo ezalaki ya kobunga pona biso soki tomituni histoire na biso tokoka komona yango te. Kasi Biblia mutu ezolakisa ke soki biso besa tozali banani, soki biso sikoyo tomituni est-ce que biso toya wana mokili pona kosambela ba musicien, pona kokozela ti ntango tokokufa? Est-ce que toya na mokili oyo pona naloba ndenge nini kokozwa kaka babasi? Biso toyebi te epai biso towuti, kasi toyebi pe te epai biso tozokende, non? Kasi na oyebisa bino ke ndenge biso toye awa oyo ezali neti test pona motema na molimo na biso, pona Nzambe aya kokabola bato oyo bazali ya ye na bato oyo balingi na bango ye te. Molimo oyo bato ebele bakoka kososola te pona baloba molimo n'existe pas, oyo ezali musuni. Kasi musuni ekokufa, molimo ekotikala. Tango na oloba boye na oloba ngo na oloba ngo pamba te, nye moko Yahoshua tango akitaki awa na mokili aye komona ndenge nini souffrance nini oyo biso tozalaka nango awa, aye kotala biso, aye pe kotangisa makila na ye awa. Kasi Yahoshua tango akufaki amelakisaki lisusu me na nzoto mosusu, engolakisaki nzoto oyo ekoki kosala ndenge Nzambe elingi te, kaka ye moko Yahoshua moto akokaki yango. Kasi pona biso elingi kolakisa ke ndenge tozali boye
tozali bato ya masumu. Il faut nzoto oyo ekufa tozwa pona biso tozwa nzoto mususu. Yango wana ye moko ya Yoshua yaki na mokili oyo pona atangisa makila ala ke sabiso ke wuta e bandeli ke biso tozali ba Yuda ya Bible, ke biso tozali bana na ye nzambe ye moko moto akiti awa na se. Apesa biso moto oyo biso tokoki kolanda pona koyeba soki biso tozali kosambela nani. Na ba série wana biso tozalaki na bamboka na biso, moto na ba tribu na ye, moto na moto kosambela nzambe. Kasi moto nyonso ayebeki ba histoire ya ba prophète. Ekolo nyonso ezalaki kobeta masolo wana na ndenge na ye. Ezalaki kutu molimo mosanto oyo penza ezalaki présent na bamboka na biso. Molimo mosanto lelo bato ba dzwakango neti eloko pamba, kasi baoye bateke molimo mosanto ezali eloko moko ata kutu eloko ya kokomana ko utiliser yango comme un téléphone. Molimo mosanto ezali eloko moko ya facilité. Sans yango moto akoki kobika te, moto akoki pe koyeba nzambe te. Biso ba Yuda tango to silisi koyoka makambo oyo nzambe alingi pona biso, monguna azui pouvoir. Tango nazoloba monguna oyo bino bokoki kotanga na banzembo 83, monguna ya bato ya Israel bazali Ishmael, Esau na bikolo nyonso oyo bazali na kati ya bayuda te. Bon, pona nini sikoyo bato bazalaki boye na bantu Kongo babenaka mwana Bena, na hébreu babengaka ye Mayim, bien Kode ezali Kodesh, Tondo ezali Tonda, Yahvé ezali na hébreu ezali Ya, Kobala na Kikongo ezali Bala, na hébreu ezali Baal. Neti Isaac kombone ezalaki Iseka, mais ba changeango Isaac pona azalaki koseka. Na Afrique boye bango kaka ba race oyo bazalaka kuna, ba Berber, ba Kushite, ba Nilotics, ba Bantu, ba Pygmée na ba Puntitis oyo bazali ba Somali. Kush ezali ndenge bino boyebi Égypte na ba pays mususu oyo eza na pembeni nango. Biso tozali ba Kushite te, biso ba Bantu tozali ba Shemite, ba Yuda. Kasi ba Yuda oyo Abraham abota pe Ismael na Esau. Kasi biso tokenda na place ya ba Arabe te, tokende pe na ba place ya Esau te, ya ba Romain ya lelo.
Ham moto ezalaki kombo ya Afrique mobimba na ancien. Sima nango babazali ko benga ngo pe Ethiopia Afrique mobimba. Sima nango paba grec Libya na Negroland na côté à nord pa ya ba nigérien. Na prophétie ya Zephania prophète azoloba très bien que lobiko ekoya na se epai bana ya Congo, Angola, Cameroun, Zimbabwe, Nigeria. Bango nyonso moto bazali babantu, bango nyonso lobiko kuyande kuna. Bango ni moto bauya ko tonda nzambe na montagne na ye. Pona ezali nde bango moto bapanzana na mokili bimba na tango ya esclave. Pona napesa susu ba explication mususu ya bakombo na Bible. Numéro 7 babenga na Kikongo Saba, na hébreu Sheba. Ndenge pe biso to bengaka nzambe na biso Yahvé, bino ifo boyeba ke kombo na ye ekutamaka kaka na Afrique. Na bipai nyonso na mokili oyo ezali kaka biso moto to bengaka papa na biso nzambe. Also bon, nzambe na biso papa. Ok? Yango wana Jérémie pe abenga roi David pe abenga ye Ya. Yango wana biso pe to bengaka ya pona to benga supérieur motazana neti comme respect. Zana ba prophète neti sikoyo na lingi ko pesa ba mwa kombo oyo ekendaki na kobunga pona bino boyeba ke langue na biso ekokani na langue oyo ya bato ya kala. Na du livre nanga sikoyo awa pona bino bokoka ko comprendre. Langue na biso ezalaki na ba code yango ya Bantu, ya Niger, Congo ezalaki boye. Na Bantu Congo babenaka mwana Bena. Na hébreu babengaka ye Mayim. Ou bien Kodé ezali Kodesh. Tondo ezali Tonda. Yahvé ezali na hébreu ezali Ya. Kobala na Kikongo ezali Bala, na hébreu ezali Bal. Neti Isaac kombo na ye ezalaki Iseka, mais ba changeango Isaac pona azalaki koseka. Na Afrique boye bango kaka ba race oyo mun bazala kuna ba Berber, ba Kushite, ba Nilotics, ba Bantu, ba Pygmée na ba Puntitis oyo bazali ba Somali. Kush ezali ndenge bino boyebi Égypte na ba pays mususu oyo eza na pembeni nango. Biso tozali ba Kushite te.
biso babantu tozali ba shemite, ba yuda. Kasi ba yuda oyo Abraham abota pe Ismael na Esau. Kasi biso tokende na place ya ba arabe te, tokende pe na ba place ya Esau te, ya ba Romain ya lelo. Ham moto ezalaki kombo ya Afrique mobimba na ancien. Sima nango babazali ko benga ngo pe Ethiopia, Afrique mobimba. Sima nango pa ba grec Libya na Negroland na côté à nord pa ya ba Nigérien. Na prophétie ya Zephania prophète azoloba très bien que lobiko ekoya na se epai bana ya Congo, Angola, Cameroun, Zimbabwe, Nigeria. Bango nyonso moto bazali babantu, bango nyondo lobiko kuyande kuna. Bango ni moto bauya ko tonda nzambe na montagne na ye. Pona ezalindi bango mutu bapanzana na mokili bimba na tango ya esclave. Pona napesa susu ba explication mususu ya bakombo na Bible. Numéro 7 babenga na Kikongo Saba, na hébreu Sheba. Ndenge pe biso to bengaka nzambe na biso Yahvé, bino il faut boyeba ke kombo na ye ekutamaka kaka na Afrique. Na bipai nyonso na mokili oyo ezali kaka biso moto to bengaka papa na biso Nzambe. Also bon, Nzambe na biso papa. Ok? Yango wana Jérémie pe abenga roi David pe abenga ye Ya. Yango wana biso pe to benga ka Ya pona to benga supérieur mutazana neti comme respect. Tuzana ba prophète neti Isaïa, Jérémia, tuzaki na ba Obadiah, donc bango nyonso bazaki na kombo ya nakati.